Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. La balade soyez la voix sur cette télévision. Mbote Nabino Mbote Bozali et belé. Partout dans le monde, besoin de bisous par la voie internet. Au niveau des États-Unis, na pesino so Mbote Ska Bozali. Tu es en Europe, binonion so besoin en Europe, na Suède, na Moni. Maman Fatou la mère des autres, Mbote Ska Zali. Besoin en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre même serviteur. Moïse Mao Kanchiba, l'émission Bolingaka. Toloba, automessa comme ça, actualité politique, oui, bah situation en Boka, toza wapi, tozo kendewa, pipe tokosuka, wapi. Merci de voir sur ma caméra. John Maboki Bende, avis les signes naturels, c'est beaucoup effectivement de Massera de Toba toujours. Lola, les ago futa, c'est Motokoloba, Zambé Abotokozo, les sous wapi. Bele Bobeni Ngai. Antiba tout le monde qui a parlement debout, il pose la combattant. Nazali journaliste, Naki Kozwa, Nazara, Naki Tassi le terrain dans information, Moussou Bengi. Il a recevoir plus de 1000 appels au faux. Tous en a besoin, il faut yambaji, monire, wana, oui, ça y est, biso, bazako, oui, la ligne à IDPS. Et on est tout là, awa, notre invité, sur ce même langage à Bokebende, Gilles Monire, n'a tout ça, décryptage, il y a actualité. À Lingeti, on va convoquer Gilles à Lingeti. Nous avons le bel premier point à IDPS, deuxième point, situation à Lingeti, va convoquer pour aller tour le belango. Gilles Mounéré, bonjour. Bonjour, les journalistes. Bonne santé. Santé qui toque Makasi. Ok, santé qui toque Makasi, n'a eu appel belé. Eh ben, mon a un parlement, on a eu appel belé, il faut y avoir Gilles Mounéré, Aïbisa Bisso, il est au moins qui t'aide à Pembe, pas Mousta qui t'aide à Rouge, Aïbisa Bisso. Bazo et la ligne à IDPS. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso o balanda ka Gilles Mounéré. Merci journaliste na question qui toko poser ngai. IDPS est un patrimoine national. Ya ba démocrate. Lelo na kati ya IDPS tozana tourbillon zanini. Mutu nyonso alingi bayoka ye, mutu nyonso alingi aloba batwalanda ye. Lelo tomoni tolali tolamuki tomoni partenaire na biso Eteni Longondo. Cadre était partenaire. Ngai na yebi Eteni Longondo aza cadre te aza partenaire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est un parvenu. Bon. Aoutaki États-Unis, abandaki kopesa misolo na ye, ba soutien na ye et pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il n'est pas de l'UDPS. Il est parvenu. Aye koya. Akuta yera yaki koya akutaki ba Gilles Mounéré baza na kati ya UDPS. Lelo tolamuki chance ba pesa ki ye ministère ya santé. Na ministère de la santé 3 mois 4 mois agafé ni na saini azumbongo ya COVID-19, c'est-à-dire il faut abimisa mbongo na biso bake na ye très loin ti bakoti na prison. Mais déjà l'équipe d'Akala. Merci beaucoup ndeko na ngai, il faut zonga. On doit étudier quand même l'histoire. Oui. To le bela histoire pour to prévoir le présent. Ndeko Eteni Longondo ayibi biso mbongo ya Covid. Bakangiye. Bakotie na prison. Biso ba Gilles Mounéré to tie makelele na réseaux sociaux azobela. Abanda ko bela te. Augustin Kabuya Tshilumba a intervenir babimisiye. Na cadre ya akende ko se faire soigner. Babimisa qui est libéré, c'est-à-dire provisoirement. Alors tu connais na papa Costa Mutamba, ministre Amayele, ministre Abouania, era comment qui place one na sepela qui makasi. Alors ngai Gilles Mounéré na kosenga na Costa Mutamba azongela dossier ya Eteni Longondo ya Covid. Et puis tout ça là erreur grave. Il y a ministère ya santé. Au moment où il y a un docteur vétérinaire,
c'est-à-dire ye akosoigne nde banyama bamakaku na zamba ye ifo akende na park de Virunga park ya Kauzi Biega akende kotala banyama asoigne banyama docteur vétérinaire azali docteur vétérinaire pona kosoigne banyama boni muto kosoigne banyama akoma kosoigne bato akoma ministère ya santé ba erreur grave auto to pesa peuple congolais boni biso na ba erreur auto senaki docteur vétérinaire akomi docteur ya bato eza ba erreur grave nayebi ke bamelomani baseki makasi boseka mingi te eza vérité les gens abi ke no parti eza mal géré kabuya sakapare na mabunyoso faut que congrès. Merci beaucoup ndeko na ngai. Congrès basalaka combien de fois? Tosali congrès na Ngandayala. Bato États-Unis basalaki, ya France basalaki, ya Mbushimai, ya Kabeya Kamon, tout le monde tosalaki na Ngandayala. Précisément était le monde. Osalaki liboso na ba liboso. Était ko convoquer congrès. Oyebi to bimisaka mbongo combien? Budget combien? Vous avez parti pour pouvoir et puis merci beaucoup. Tokozanga mbongo te, nous sommes partis au pouvoir. Mais bakonvokaka nani 2 fois 3 fois te. Congrès ezalaka une fois après 5 ans. C'est-à-dire nde tosotie Augustin Kabuya ti 2028. Parce que si vous bandit qu'on modifier congrès lelo, c'est-à-dire il faut automatiquement tozobundisa na chef de l'État. Parce que congrès na biso yango nde bimisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwanto Mbolo moi malokani Telegram Kishinsubo Bilumbu président de la République. Mais tout le monde qui on a vu bino bolati bande ya pembe ba musu bolati bande ya rouge différence ces années. Merci beaucoup ndeko journaliste yo zakamba question kitoko différence ces années. Tozo parti démocrate. Tshisekedi wa Mulumba alobaki tokoki ko simba arme blanche te. Oyebi histoire ya Roger Lumbala. Ayebi se Tshisekedi wa Mulumba, il faut les armes. Tshisekedi alobi kendo sala musala na yo ngai ezali big na papier. Sore ya Roger Lumbala lelo zawapi. Ye wana sana CPI azo souffrir 5 ans yango 10 ans. Tout biso de peste simbaka arme te. Mais lelo na yo komona ba jeune moko ya UDPS ba combattant les voyants combattants mais tout le monde va petit na yo sala ba petit ba jeune nyonso nga na salaki petit chino ba ba che bande no se ba ba ko mobondo ba jeune nyonso nga na salaki es na s'étonner ya komona bana na nga nyonso na créaki ba parlementaire debout o bazali na conviction bana na nga nyonso wana ba basali rébellion na mona boye bango nyonso bitendi ya rouge na tuni bango na tuni na bi o ba mubondo be banani parce que le même jour o bango balati bitendi ya rouge ba bomi ba mubondo na plateau. Ah bon? Alors na yeba kité parce que bazo signaler biso que ezalaki deuxième coup d'état raté. Premier coup d'état malanga ya koti abandi ko sala ba vidéo que abotoli king Tomoni batoutulier que son âme repose en désordre à Kenda. Deuxième coup d'état, autre komona bakotisi misolo. Bakotisi misolo na kati ya UDPS pour na fragiliser parti cher de Tshisekedi wa Mulumba, l'UDPS bar Tshisekedi. Et tout le monde va bana no ba miyake ba die merci ba mwana kolibala no so formé wana. Merci beaucoup. Vous la image ba etie sika yo ranga ko ba pathologie munene to mona moko ya changu wana. Na monaki na bano yo ke biso nyonso batu nyonso bolanda ay bo mona ville on est do général la ville eza oji munene mais to moni ba bilo nyona musu ba uti ba babi yo na ville. Merci beaucoup ndeko journaliste. Soko tali bien. Mon conseiller marché central c'est Jules Munyeri. Tout le monde a dit qu'il était pembe. Parce que pembe la qui se paye. Kimia. Toko tisa kimia. Ngana lingi kimia kota. Parce que Jules Munyeri soko na tomboki. Mon toko bima na ville te. Chaque gagnant soit ville za yangai.
ba maman nyonso ville eza ya ngai marché central nyonso eza ya ngai omontere bazobalukola bitenda rouge ba maman bazokama bamobondo bakoteli biso bakamona nsopo bakomotela biso ba maman bakamwaki ya komona bana oyo ya biso lelo basali rébellion na commerce. C'est du jamais vu avec leur capitaine était Longondo, le docteur vétérinaire na kitenda rouge. Est-ce que eteni balata ki bitenda rouge? Est-ce que botanga boyebista que nous dit la statue de l'UDPS? Mais bon, déjà ils ont infraction consommée. Alanda ki ndeko je ko abi eteni rouge eza ya makile ya ba combattant ba kufaka komba on néglige ba combattant balata ki eteni rouge. Abezate ki mobonundi ba olobela bango. Oyo eteni nani o balata ki eza ki mobondo. Parce que balati balobi plus to kozwa Gilles tozo tombaye. Déjà eza infraction. Plus to kozwa soko mona ki y a un parlementaire a uti musika na kingazanya suka alala kasuka na mikondo kas. O bazo benga kas. Aye makolo likolo zao lipape zao. Aye koboma Gilles Munyere. Ekobandela wapi? Merci la force du problème sur le marché central. Elle n'a pas sali événement. Na mtamboli. Na bandeko balanda ki direct wabi to mona direct wana. Mutabanda provocation président Gilles ko pa kubeta président moi parlement était en sali bien te wana ba de quoi ba o bola na biso abi to mona ki président. Ndeko na ngai. Betie mutabanda obeta ba. Ngai nazo prôner état de droit. Ngai naza muto ape. Nazo sala marche na ngai. Na longo na kembele ba comprendre que côté wana. Nazo sala marche na ngai. Na longo na parlement na ngai. Il faut na kende kosuka na parlement ACP place na bandera musala. Biso nyonso ba coordonnateur, biso nyonso ya parlement ke na bandela. Oyo parlement oyo Etienne Tshisekedi Mulumba banda ko benga AZAP. De place nyonso biso na ba Augustin Kabuye tozalaka na parlement wana. Biso nyonso bato nyonso baza renommé to bandela wana. Nazo kendi. Parce que o azobo abuya kana expliquer ya za kuya. Nazo kendi. Na komi na parlement na ngai place babota ngai na ACP. Na moni kuya moko o bazo benga Cédric. Combattant wana. Akenda na mavungu. Azala su combattant te. Mavungu azaya ancien secrétaire oyo a violé statut akenda. Chibala ye akomi na Chibala. Chibala kei alongo lisusu. Violence sur violence. Kaka ye Cédric wana. Sikoyo biso nous batu ya Augustin Kabuye Chilumba o bazo respecter hiérarchie à parti. Na ye na sengi motion na lingi na chité na base na ngai. On peut sa message à na pesa message si na pembo attaquer si na kimia. Na pesa message ya pe to bomana te toza bana tata moko mama moko ba kosa biso te et pas ya ba bongolo misi mwene o bazo pesa batu ba $300. Merci moni bana wana nyonso basutuka na zo comprendre za nzala. Bamoni mutu moko boya memeli bango ba $300 baza le non so boza ba 300 ele olati kitende ya pembe na zoboma mutu pona $300 so $300 euti pana na pesa $300 yango euti wapi lelo na koloba no pa eza koloba to loba na okende na ba chaîne nyonso na buso na politique bakolanda ngai $300 euti wapi par chacun eza mbongo na biso bon oyo Mwakedi Mwamba afutaka biso DG ya DGI abimisaka mbongo wana à travers Jekobeya. Chaque fin du mois Jekobeya kenda kozwa $20,000. Bako ayaka kofuta biso $200 toza soki 15 onyonso tikali ya ye. Ah bon? Mbongo wa mufatina mbongo ya contribuable o bazo pesa mbongo wana et puis na moni 2 mois na combien payé parce que to saka 5 ans na 5 ans bafutaka biso kitoko
Mais namoni moi moko l'équipe année passée 208. Namoni awa bitumba bazuka bola ba 300 na tuni me wapi mbongo na ngai ya mwakadi mwamba. Oh mbongo na bimiti. Na kepa baninga na mususu o bazawana o bazaba mugundu. Parce que bazakuna ba mugundu me babenga ya coordonner bango Gilles. Pour moi pesa information. Yango nazo bisa ndeko na ngai Shekobe. Yo pesi bana wana nyonso ba 300 mais makambo nyonso bazo sala balobi tozolia ndembongo yo zande cordon na biso tika toya biso vérité mbongo ebimaki plus to sala ki réunion balobi lokola ya zana obedience na biso te poto bundisa kabuya ya kozwa te. Alors ngai en tant que leader na utiliser o babenga kana chiluba bichikila tuboya. Qu'est-ce que signifie bichikila tuboya bato azolanda ngai biso nyonso to la tembongo wana lokola beba baluba babenga kango bichikila tuboya elakisi ebeba lokola balakisi nga nyei nga pe nazozongisela bango nyei yango moni nakendaki epa Augustin Kabuya na yebisi ye omoni bitumba o nyonso zone eza mbongo oyo ezouta epa mwakadi mwamba eza mbongo oyo Moïse Gatumbi apesi na Lualaba na bao bakendaki boyebi jeno akendaki Lualaba aye na mbongo oyo ezobundisa biso euti na Topeka Bongo bao bayebi Topeka Bongo ancien conseiller chef secrétaire particulier Kabongo bango moko nde bazo signaler ngai ke tala bapesi bambongo po to saboter Augustin Kabuya. Yango na yebisaki bango Augustin Kabuya il est l'informateur. Augustin Kabuya est au-dessus de la mêlée. Okoki kofinga mukonzi likolo biloko pamba te. Yango monaki na yebisaki ndeko miyaki mwana mama miyake pourquoi ozofinga mukolo boyi ozofinga Augustin Kabuya Chilumba secrétaire général tina niveau oyo na yebisiye omonde ozofinga gebake Kabuya nde mukolo aner Kabuya nde mukolo la police Kabuya tambola kana ba policier nyonso Kabuya pesaka ordre bayokelaka yo soki bazwi yo na biloko ozofinga okosuka na prison ngai Gilles Munyero si ba utiliser ngai pa ba Shekobeya ba utiliser ngai bato bele ba wakwenda po na manke Augustin Kabuya suka na ngana suka ki wapi na prison na koti na prison bato nyonso bakimi ngai na se retrouver na kulusu ngamoko na kati ya prison na comme kolota ba cauchemar na zolota ba cauchemar na benga wakwenda na benga alali na lobite na koki kosala lisusu ba erreur oyo te yango na bimaki un homme averti en vaut deux na lobby babandi ba désordre na tuni bango est-ce que botunaki mama Marthe Kasa avant bosala désordre est-ce que botunaki Augustin Kabuya mutuna ayebisa bino bosiko président Jimonere na bakano politicien na bakano information na yo est-ce que Kabuya va rejeter pas ka président de pays ou pas parce que to ka bandi ko na tine na yambio ba bi meto landa ba bi que non Kabuya président rejeté et o yamba Jimonere tout n'est question ndeko na ngai ngana chaka le main en l'air je mets ma main à couper Augustin Kabuya va reconduire 5 ans na mobimba par le statut du parti les nationaux ba fédéraux nyonso ligue des jeunes ligue des femmes ba parlementaire debout le guerrier du temple biso nyonso tozongisi Augustin Kabuya avec honneur 2028 et puis maman Marthe Kasalou ayebisi bango est-ce que balongolaka mutu na réseaux sociaux atuni bango est-ce que
bozaka na statut te ya parti bomoni ba audio mo tamba wabi Kabuya a critiquer maman Denise ndeko na ngai wana eza luvunu lukuta ebele eza ba option moko ebimi ba application moko ebimi eza na $250 $2500 bazocha maloba nga nazoloba bachange yango ekomi makambo mosusu ezobima neti yo me yo te Augustin Kabuya aza derrière mama Denise Nyakero mwachika wetu Augustin Kabuya aza derrière Fachi Beto mko ntombolo mwa mai Augustin Kabuya aza besoin mboke bonga batu balia 3 fatu et puis bazali préoccupé na makambo ya S na bitumba ya S biso tozotala bitumba ya S mais tozomona ba mubondo babimele biso na commerce c'est grave parce que message nous peut ça na ba combattant ba Hollande bato na par ignorance merci beaucoup na ba combattant na nyonso lutte des jeunes lutte de femmes ba force du progrès ba parlementaire de bo balanda kangai to tchana se botika biyoka yoka okolanda teni longondo le teni longondo to pesa ke ministère de la santé to sala kere aza médecin vétérinaire et puis de tout ça non boye mutumo posant la question mais tout mon vidéo mon boye ji monera fini Kabuya za siko et vidéo akala merci beaucoup bande konangai bomoni ba vidéo nyonso ya kala elle nazaki na opposition contre Augustin Kabuya bazongisi yango chaîne moko Sangwa Congo soki na porté au plainte bakokanga yo Sangwa Congo bazala petit moko ozobenga ye Romeo bachange biloko nyonso akala wana ale batie Kabuya dégage naza kuna te nakokotela ke pe bino te je suis avec Kabuya je mange bien je dors bien nalingi désordre wana te totia na se bandeko na ngai biso nyonso totia na se donc message madeo to bolanda vidéo elekana eza ya kala ba vidéo nyonso zoleka oyo so bomoni Jules azoloba balobi Kabuya dégage ya ngai te ya kala yo nakangamaka na prison nakendaki na centre ya rééducation barédike ngai nayaki epa papa na ngai nasengi bulimbisi ngai avec Kabuya eza lokola nzambe na Jésus pouvoir oyo tokotika yango lelo te ngai avec Augustin Kabuya jusqu'à la dernière énergie parce que ebele bazolobaki bapesi biso misala te kende na OCC bapesi bakombate ebele misala problème eza nini baza bafaux fiant ebele omoni bazoloba misala te bayebi ordinateur te bayebi kokoma te bayebi français te merci beaucoup na ntango alitu tobanda kotenir compte na biloko wana te mais baza na baplace na bango il faut totia bango na fikini bakozala bato ya sécurité na aéroport bakotia bango botika na 3 ans jusqu'à quand ni botia ya nani ayebi soki totika na 3 ans selon constitution muteyebisi tozala 5 ans plein non tolicité constitution de lobby mais cette constitution là on doit changer et ça constitution ba belgérien et c'est ba faillite ba opposition ba olina nazoyebisa bango que on doit changer la constitution parce que la constitution est mal élaborée tanga article 217 de la constitution lobby nini les sols et le sous-sol appartiennent au patrimoine mondial yango moni ba rebelle bazoya kotoka na yes bazokeni il faut to changer ba article wana nyonso. Cour des comptes a convoqué Gilles Alingeti. Ndeko nangai. Alingeti fimbo kekele. Ye oya zali kolona ezaka président de la République muko antombolo tout court. Cour des comptes sont des voleurs. Cour des comptes oya kalawana. Oya ba malfaiteurs. Batende ko nali kambonini. Ce sont des faux fiants bazolinga babebisa image ya Gilles Alingeti, le premier fonctionnaire où a travaillé, ceux qui ont 15 personnes qui travaillé, Gilles Alingeti est la première de la classe. Il y a un moment qui n'a kendaki na brevet de mérite, diplôme de mérite, na pesa qui est, il y a musala qui toko zo sala. Ndeko nangai, botika cour de compte, totika distraction. Gilles Alingeti fimbo kekele. Gilles Alingeti a
lelo tokomi na 16 milliards 17 milliards soki tozalaki na bato lokola bajila lingete kei soki tozalaki bato lokola ba vice président vice ya service bakatubenga soki tozalaki na bato lokola ba inspecteur ya mayele oyo ayi chef mboka sebungi alors nasengi na bato nyonso base retenir kimia ezala soki oluki mosala bakopesa mosala Jules Munyere nano azwi mosala te na vivraka na bamandisi te est-ce que moi nazolelele lelo nakomi na 2 arrières nakomi na 3 voitures nakomi na ndako est-ce que ko se demander te azwi yango ndenge nini si eza mfumuki mbangu kaka koloba boye Roger Momolobela Fati atindi $3000 soki nalobi boye mama Brigitte Mwanzaka bima kaza abimiti $3000 soki nalobi boye namoni héritier atindelinga $5000 soki nalobi boye namoni Amadou Diaby atindi mais nazo vivre bien yo lingi nakende koyokisa masoni bapesa ngai note technique adressée aux étudiants nazobeta 4 heures du temps maman nana sakendaki na ye inikini apesi information nga nazalaka na note technique sikoyo soki baye kocontrole ngai na bandi kobeka kabuyi non eza bongo te tala moto oyo ya sese azocontrole ngai les faux fuyards toza bafaux fuyards nous les combattants les faux fuyards place mosusu eza ya biso te singa nazoloba na témoignage le conseiller ya maman nana mananine mais jour mosusu bameki ngai note technique ya magasi adressé aux décisions de l'unikine sikoyo note technique wana a remettre pendant 3 jours mais ngai na remettaki après 3 mois sikoyo baya kokorige ngai batya 2 sur 10 nakola conseiller wana na bilamba yo moto ya sese okolenga 2 sur 10 ekomi bitumba ekomi Augustin Kabuya kointervenir et puis moto bato balongola ye mosala mpo na ngai c'est faux fuyant ndeko baplace mosusu peut-être kozala biso te mais je suis licencié place nyonso bakotia ngai je vais travailler l'administration marché central je vais travailler je connais la méthode de l'IFO entrer et sortir de marchandises au coût moyen pondéré je connais la comptabilité analytique d'exploitation Jules Munyere merci beaucoup commentaire mokie mpo na situation est merci beaucoup topesi bandeko na ngai yesu nyonso baoya Shabunda baoya Nord Kivu Sud Kivu tozo compatir na bango makambo nyonso zoyela bango toza na bango obazana kanya bayonga o nanga azokosa bango nanga eloko asilikeli babotolaki ye azana société moko ezo produire ba or ah bon kuna na esikare miniere ya ba or alors Kabila moto pesaka ye ya munene ebimisaka or ezokende par la voie ya Tanzanie maintenant to récupérera or wana merci na Bindule le député Bindule Crispin Bindule mokonzi ya ba Wazelondo nde moto récupéra nani nyonso wana mbongo komi koya boyi depuis wana révolte ya Corneille Nanga alati nde bazonkyo na bikumba aza militaire ta sa formation wapi ngape na kolata bazonkyo na lati bikumba na koti na zamba moko na komi rebelle yo moni bande na biso te balati ba eteni ba komi bitenda rouge c'est la rébellion ce sont des milices. Merci beaucoup de journaliste balandi nyonso balanda kashir Munyere. Merci beaucoup numéro na téléphone ngai na bike diaspora monde mobimba bayebi qui est Jules Munyere 081 57 24 609 081 57 24 609 le chouchou de diaspora nazo yebi sayo tala balati ebele bazalaki plus de 10 parlements de Bouna ya Tchanguna mais Jules Munyere avec parlement na ye na battre bango kao et belé bakomi ko senga ngai président Jules ozaka coordonner biso na limbisi bino mais bino nyonso bozo courage ya kokende ko senga bulimbisi na UDPS na parti cher ozo kamba mana Augustin Kabuya Chilumba si to moni ba mususu bazana musala mais va se révolter pour la nuit. Non, personne bango bazana OCC
mais on s'est révolté pour nini. Bazo futa 4000 sur 500 4 millions de francs congolais. C'est qu'on s'est révolté pour nini. Na kotanga comme na bango te bana osala bango la publicité. Merci. Bande, j'espère que vous comment qui vous sera qui Jules Mouniré après ça une explication dans la situation qui s'est passée na IDPS où ça s'est passé dans le marché central. Mituna ezaki yanga boki réponse na ye ba baza misu baza satisfait to be ba comprendre bien te to luka osumba la ciment to bengisa souye pona éclaircir subino bon s'abonner massivement c'est toujours votre humble serviteur Moïse Maouka affaire à suivre ciao.